Vous allez consacrer. Merci. Notre banane. Ce qu'on a comprendre la réponse na yo que communauté za na mamnango peut-être. Bato ebele lono ala communauté pour na ye akoma pasteur il faut que akosani théologie. Mais sérieusement loi na bande ko exigeant na mboka. Obi bon un pasteur faut tanga théologie faut yeba. Pour ebele pe babimaka aboye abimi pour ayebi Jean ayebi Marc ayebi Luc asalisi. Moi na la pasteur pour l'amour pour na mututé ni papa na ngai ni mama na ngai ni bandeko na ngai ni no bakam no ata bazo kamanga awa no dans un pasteur pour na nzambe ngai o sala violence yo mo non violence de singabwe na sala pe théologie na panza besoin mon no ba image ça théologie obi bon mon amour moni comment hémorragie parfois depuis comme ibandaki kino siko ezo continuer kaka problème nanga ezalaki babonelaka te mpona yokoma pasteur batangaka te mpona okoma nani pasteur d'abord il faut nano bato bayeba nano sens ya théologie Seigneur ye moko abayimaki donc vraiment aris abene kaka tonga ozali mosali na ngai bino so boya ala kumba Seigneur nganza mbabenga ngasiko te ba te ba onza mabenga bango te balala ngai mais ba tuna babi comment ça fait-il pasteur mo bo balate mais on pambola mariage Bible oh no ezaka propriété privée no ya mututé Bible oh baninga no pasteur ba tambola na ekobo mingi conseil na o mozala et comment pasteur l'église moko l'église na yemoko ana 5 sœurs wa bimana et puis ba sœur wala ba sœur principale donc au moins ba na sima pasteur qui négoté soki na kasangulu bazara na bango et puis par après sœur moko yo lobake na bimana pasteur boinga atiki nga nzeme bali sœur l'église ni na mono compliqué pasteur. La question c'est on a pas sur la question. Pose qu'on répond à moussouté pose na lobby moussou il y a plus grave pasteur olobaté. Te bloba. Te pose zo ko lobaté. O tika baninga na on erreur baninga ba osala mabe. Ba bebisa église, to ba église ba ki place ya boesco et kobo e continue église. Pasteur bi mana 5 sœurs. Mais bino ba to yo te biso e kobo eza mabe e boe. Ba frère en église, ba frère ba sale la nzambe pe, ba terre azo modéré pe mais frère azo en ekobo azo se masturber. Ba pierre o ba zanga ba bâtiment. Ona ba ko sala théologie ba comment ba apôtre ndenge nini. Ba pierre, ba Jean, ba Luc wana ota ba Matthieu. Yesu abengi Matthieu. Diplôme no ota de mérite yango. O komi comme apôtre. Allez yaka fukama na consacré on se azui huile na sopeli pierre obobi sabat no at na buzoba ba otanga yesu OK na YouTube kotika 12 étoiles TV officiel au s'abonner abonnement à chaîne na biso na rappela rabino toujours que ezara gratuit ezara ofele ezara ofecha. Internaute Bae Balingara 12 étoiles TV officiel chez Victoire Bagina Mababi chaîne Ezara Moko. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. À la présentation, c'est bien moi votre humble servante Sarah Matala, Rande Nabi Sarabino, nulle part ailleurs, toujours na 12 étoiles TV, chaîne Pesara Elengi, chaîne Pesara Makambu. Donc, on est ensemble. Abonnement à la chaîne Nabiso Zara, toujours au fêlé. Biso na bango différence Zalara. Parce que awa eza au fêlé, sur au côté na YouTube, obeti 12 étoiles TV officiel, aux ala décidé, au qu'on retrouve ba émission nyos au bolingara. Ba émission théâtrale, ba émission Elubu, ba émission na ba pasteur, net il est là, pasteur Aris Abeni.
Katumba. Donc, nulle part ailleurs, toujours na 12 étoiles TV, Kalaming était Yemoro, hein, devant micro Nabiso, Lelo, qui dit vraiment sur le terrain, l'église Naé. Donc, on est ensemble. Kalaming était pour comprendre que pasteur Aris Yemoro en solo Nabino, Tobeta moi li solo Mukena Ye et au Salabiso bien. Toutefois, sans plus tarder, je veux quand même lui dire bonjour. Bonjour, pasteur Aris. Bonjour, maman Sarah. Vous allez bien? Très bien. Pasteur Aris. Pasteur Aris, c'est avec un plaisir yo yambao na émission nanga malgré obengisi biso toye et ça biso bien quand même tolongo musika po toya. Pasteur Aris quand même yo mo ko se présenter parce que nga na lobby mais bana kin ba onyo so bolando partout dans le monde bana po saba ye ba pasteur Aris ya église nini et toleka. Bien, ngai ndenge comment au lobby je suis comment le pasteur Aris Aben Katumba. Donc, comme pasteur, il y a église missionnelle, le fruit de l'esprit. Pasteur Aris, merci. To bandana on a parcours na yo mwandambo. Pasteur Aris, oui, il est tomoni yo, to yebi yo que oza pasteur, il y a église missionnelle, le fruit de l'esprit. Mais pasteur Aris, to ko bete la biso nano. Zaïka mbalamo la mukina tongo bokomi pasteur tondeni. Parcours nanga eza moment compliqué pe moment musika. Donc nde batebele comment ba lo barete donc olale ta olamuki comme surtout kamba moka bwe. Okomi pasteur. Non, biso autouti quelque part. Donc déjà na banda déjà t'as tout le banc déjà t'as des missions et belé et biso t'as tout botama déjà t'as tout ça déjà comment tout ça déjà comme la famille moko chrétien oyo akuta aboti oyo abayebi nzambe donc tokola déjà dès le comment les bas âges le bas âge déjà pour l'acceptation déjà nzela te ya nzambe et bazaki koko la biso comment banjela nzambe non parce que lobby to comment ba pasteur balelo d'abord ta ko enseigner biso nanu que bon moyo ya seko ezane epanani Yesu et que Yesu nde kuma apesa la kimia Yesu nde apesa ka bon moyo donc na Yesu nde nyonso tu ezali ne natina wana baboti bazaki data kotinka déjà biso wana nazomwa dia papa Jean-Marie Beni pe na maman Mado Mbelu donc vraiment batika biso qui mettait non c'est mangai pe na bande konanga nyoso tu donc tokola déjà wana nakati ya onzambe et pona comment on se retrouver ko zala lelo ta monsena nzambe pasteur nazalate comment on a tika tête à correspondant comment un jour que les lots oyo comme tout le monde nga a place comment on moningai pasteur comment on zo kamba bateau donc aucun jour na vie na comment on tika ta correspondre du moins nazalaka déjà moyembi na l'église Jésus t'appelle là nazomona papa nanga comme Jean-Louis Tolukusa ndekuna to bandi ekodime ndekuna pe to bandi comment ko sela nzambe na ba groupe comment oyo adoration kolungwa kuna nde nakita kokoma na lemba na kokoma na lemba et moment distance ko bana ko kene sokuna na comment la Jésus t'appelle moi baba transport des ezaki bon mon boule ndete na comment ta kusambela na église les vrais des adorateurs pas maman comme Aïcha na PCP mot bisika comment ta sali ndekuna ko vana et de kuna pe de kuna ta peta koyemba na banaki ko kambele comment ta groupe comment ta groupe na comment adoration de là donc comment ta maman comment ta
komona nganda kuma comment abeni yo zali ta motei et puis son ngaso ko vana na so ngai wapi no ko motei pardon et puis bapani parce que vraiment nanga moko comme comment azata kolo kinga za kuma no motei no anazaki akomitu no ba question be motei pour na kuna bana kote ya ni parce que non bible non ko comprendre yango ko expliquer yango non problème de likukuma na ko sala désert de taba pona koloba pierre bien pona koloba jashe osomo ngabite ba mai oyo o mera ko comment on me melanga ote eza yango te omoni comment likukuma no na ko yemba ta eleka na ngo parce que to ko banda vraiment wa nze moko ba frère nga ko kabi ko aje mata ba mikolo beneza to ko no yeba ngo lelo ti lobi no kanga mate mais koloba awa so ba makamwala nyos ko de so ki no na raisonner ngo ezaki ko affaiblir boloko la nzambe susuwe na ezalaka kedo ngande comme il faut na telema pasteur na libota pe un jour pe matin misanga awawa nde imposa kingande le lokoma islam nde ndenge sa mena lukango te o te mata mangengenge pe pona ko ma pasteur o te kende o sala ko ma théologie pe comment ba pasteur non tikala donc vraiment na makanisa ata na ndoto na tikala ko lota ngote nzambe ça fait ça. Pasteur Abeni Toyokio, mais avant pasteur comme pasteur, tu as été consacré, non? Consacré? Oui. Pas pasteur, pas comme pasteur, il faut avoir consacré. Avant comme otéa, normalement, comme pasteur officiel, il faut la consacrer. C'est pas ça. Tout le monde a une église moussousout. Abandari sogi nani, je sais pas, n'habite. Abandari sogi, ndebo matara, malembe. Normalement, soit dans l'église, mon beau papa bimisa prophète, il faut la prophète officiel, il faut la consacrer. Normalement, non? Zelana. Abandari ko matande ngeni. Bon, qu'on explique mon terme, pasteur, je sais pas. Mais on voit souvent, toi assistant kanaba cérémonie ou à peut-être dans l'église. On a son gayogas. Comme évangéliste. Oui. Les lois qu'on a bima pasteur officiel, oui, a bima prophète officiel, a consacré, non? Yo a consacré de. Au comment ba amour. Nganzambe no abinga mo pasteur. Ba mo sali pe lo na yo, église na yo. Non, eux a communauté. Yo sali ba mo. Non, c'est une communauté. Oui. OK. Tout ça c'est comme il y a protestant. Et ta communauté c'est ça. Communauté des églises évangéliques missionnaires. Ngande no anazo diriger paroisse oyo eza awa na mitendi na monga fula comme on les fruits de l'esprit consacré. Peut-être une église na bino ezala raté to na communauté na bino ezala raté. Ezate pour la nuit. Mais alors ezate pour parce que na mon arabe ba église mususu on otanga kombo awa te. Pasteur Momboé, oui, le loi nga comme pasteur officiel. Tu es bien car pasteur kaka. Ateya na hier mo comme vraiment officiel. Donc il faut passer par consacration. Problème na ngande sko. Sikoyo. Problème na ngande sko ezala so. Na koma na ozela yo répondre pour na koma. Problème na ngande sko ezala ke pasteur comment officiel ou comment bande bazolanda biso pasteur comment officiel azab pasteur nini non peut-être terme yo lobela ngo ezap na te officiel donc parce que nzambe azobata pour diriger toute la communauté ici tu diriges tu dois diriger communauté mais est-ce que le problème est que est-ce que les cas abatu yo kaka c'était problème nanga esabu oyebi tango nzambe azo kopesa Jérémie mission nzambe azo batana Jérémie vraiment
Jérémie azaki non kosa non ko boya ko boudé parce que azaki non comment on avait hésitation problème là ezaka liloba o nzambe comme aebisaki Seigneur aebisaki Jérémie ngai te na pona yo o utani libumu ya mamata na yo au moins ta ba formalité o nyon surtout o bato no o ba formalité nyon surtout o yo yebi o de comment no o ba question na yo o tunanga eza o bato ba mo na biyamba na bango comment abasala ya kasi bango nyoso wana bazala consacré bazala rare appelé mais oui alors un est que moi atangi droit oui atangi droit na quartier déjà bato barando benga nini maître mais ce hôtel une logique de choses maître wana nanu anana sala sermonté na après sermonté et ça ndé mon abino lelo oui okomi pasta nga problème na ngeza est-ce que vous allez consacrer merci notre oui banane ce qu'on a so comprendre la réponse na yo que communauté za na mamnango peut-être merci parce que mo na bota opesanga no autre opposé na ba question pe na ba réponse ngo problème na ngeza na ba église mususu tout monde oui aza pasta mais ba consacrer et puis va consacrer au comme la chair ba pesa yo responsabilité peut-être il y a cellule to il y a église mon songolo pakala il faut la paix aux a déjà fiancé tous à la mariée peut-être au cause à la fiancée ba consacrer et puis par après ba monique oui déjà muto to pesa e loko asa déjà responsable et tout mais pasteur yo oza pasteur a ozo diriger donc moni peut te remarquer que pasteur malgré diriger non marié nzambe na ngai nzambe simbata konzima na nga na émission oyo problème na ngesa boye ozoka yo comment opesinga comment exemple moko oza bien makasi comment oyebisina ke tozalaka comment na bandeko mosusu oyo basalaka 3 oyo mpe na 6 no te maître bazobengi nani maître so ba problème nanga ezabwe est-ce que ba o nyonso tout bazwa ba kolata ba bango wana aba ba toala nyonso wana est-ce que baza na facilité pe na facilité pour na ko défendre ba diplôme na bango au moins makambo comment ta o amokili nende yango wana lelo bato te ba memi on wa awo na kati ko na makambo comment oya nzambe de ce pour ça moni bato ebele lono aba comité pour na ye akoma pasteur il faut ko akosani théologie mais sérieusement loi na bande ko exigeant na mboka obi bon un pasteur faut tanga théologie faut yeba pour ebele pe babimaka aboye abimi po ayebi Jean ayebi Marc ayebi Luc asangisi abimi asali pe elo na ya komio na pasteur évangéliste o so nani koza la pe na diplôme wana mais oza pasteur mo boya lokuta que c'est moi koza la pe na diplôme wana te mais non to comment qu'on se focaliser na yango oui asa pasteur il a été consacré oui ou non non yé parce que nzamba bengaye et puis bazo ba charger ba pesa responsabilité mo il y a le fruit de l'esprit parce que là ce problème là ezaka ka boye problème là eza boye o ngana se mama saka bete ti siko yo tozo bundana problème là eza boye et que bato nyonso to oyo ba vandaka un jour ba lamuki abake ko sala théologie et surtout avant la protestant non makamana les amis ba otala ngai et que moto avant na tomba la donc na ko sani théologie parce que on a comme un pasteur oui pourquoi ils étaient communauté on est parce que tu as na TV le ban bangonine mais pasteur oui
Oui, kuna donc pour comme pasteur normalement aux albosois cher il faut tant la théologie mais pendant aux temps la théologie wana aux oteya na boti que la oteya et puis si bon on consacrer bino devant battu tout monde il y a comme pasteur à cause pasteur ngai moi na pasteur pour la pour na mututé ni papa na ngai ni mama na ngai ni bandeko na ngai ni no bakam ono ata bazo kamanga awa no dans un pasteur pour na nzambe bon na ngati pasteur obi mambosa la opa ba bino bato bible bara le royaume des cieux appartient au Dieu. Oh non non yoka ba ebingaki yoka ngai o sala violence yo mo non violence de Singapore na sala pe théologie na banza besoin mon non ba image ça théologie wapi obi wapi bon mon nango wapi na école non école comment à Alexandrie le centre université ça reste à vérifier obi parce que wana to belo te et bon ba image wana to lobi ba image on ba mon ngai na lobi elo te ngai na lobi kaka ça reste à vérifier comme quand c'est là nyonso bimara na TV ezala ya solo te po to rolamba ngo pe to rosala ngo lo moboye po ga ebima na TV maman ça va pardon de to comprendre peut-être de to sur la bateau comment on bazola landa biso na ba TV na ba on comment ba téléphone na bango au mani la comment hémorragie au parfois depuis comme ibandaki qui no siko comme ils ont continué kaka problème nga ezalaki babonelaka te mpona yokoma pasteur batangaka te mpona okoma nani pasteur d'abord il faut nano bato bayeba nano sens ya théologie bato bayeba nano sens théologie tokendaka to bato no bakendaka nde mpona koprofondir connaissance. Hein? Parce que, comme la théologie, c'est-à-dire, même attends, ne pas découvrir, Pierre, c'est la théologie, André, Philippe, et les lots, apôtre. Pardon, troisième émission l'air toroya susu toroya na pasta moko ya église mususu to lukisu ya to défendre loko to sala longo débat comme ça on comprendre que oh yo lo baroza na raison soit okoza pe na raison te problème na la zone qui na biso que église na église ezala na mamnango bino yo zone dimisa batu boye oui Pierre référence na nga eza bible série ya Pierre mambo ezala ra théologie mais c'est quoi comment te pardon yo ne soko osunga na sisa pour la batu ba comprendre nga bien na obi que d'abord il faut batno baluka donc oyeba que théologie eza nini et théologie au moins comment na sala théologie mba monda bato otunga moko no osala ngo wapi ba pierre o bazanga ba bâtiment pona ba ko sala théologie ba comment ba apôtre ndenge nini ba pierre ba jean ba lik wana ba Matthieu de ba pese ba no ba diplôme no ata de mérite parce que yesu abengi Matthieu diplôme no ata de mérite yango o komi comme apôtre ale yaka fukama na consacré on se azui huile a s'appelle Pierre obo mi sabat no at na buzoba ba otanga Jesus parce que un binga na siga ba pampa vraiment na face ba pampa
théologie ou pas théologie moto oyo abengami tana ma moto oyo abengami na nzambe aza sanse ya kosala nini mosala sifi kaka bapere na basani bareconnaître ye sikoyo tozongi na page neti ngai bareconnaître ngai mpe avant bareconnaître ngai seigneur ye moko abengimaki donc vraiment aris abene kaka tumba ozali mosali na ngai bino nyonso boyaka na komba seigneur nga nzambe abenganga sikoyo toyebaka te oyo nzambe abenga bango te bazalaka wapi mpo bino nyonso boyaka na komba nzambe abenganga boyo soki befiston to abenga boyo bien de Cédric mutu nyonso no akata mokilo oyo ayebi mutu naye oyo asala nini abenga ye doneti nga eza nango nani yesu Pasteur Aris Abeni nalobi eloko te loba mama tokoverifie yango nyonso oyo olobi question nanga mosusu te malgré orépondre yango te nalobaki eloko wana nalobi bien sûr eloko komi pasta pasta est-ce obala pasta bala ebi mobali oyo yesu yende nzambe mobali oyo yesu yende nzambe ye mobali komoto alibala nde yesu pasta vraiment bande roso oyebi bato mosusu bayebi ke bapasteur na bango bomwana na bango yaya na bango lebleki na bango amasa na bango ke akobalaka kaka pasta obineti ngambo te oyo namoni ekomi na bino po la majorité bapasteur minene oyo toyebi obala moins ezalaka nino ngai bato nyonso susu abenga ayebisa oke mwasi vi na oyo auta Maroc to Turquie te chaque chose a son temps mais na kala toando oyoka lea tokola o pasteur po azala liboso ya chef po azala accompagné boye ministère meza mpe na kebakeba c'est pour ça yabiki wana bango jusqu'au ayo Paul dernier tunda bota accompagner Paul pasta toujours dans la Bible pasta Jésus azaka Jésus ba bisi no ke pasta na boyo okende nazo boyo okende Marie de Magdala pasta Marie de Magdala comment accompagner de Jésus pasta nga na boyo okende place olinga na koma Paul a dit que bozala ba inite na ngai ndenge ngai kuna intanani Christ mengai comment il faut na bala na tchoko pe no en obligation il faut na sani na bala mettre na kubala kaka am sous lobby kuna ane ota ane kuna qu'est-ce na sungiot skondo za boyo balite est-ce que et pe ki singa ten atokote te bana na moko sko bala ni obeni o mariage na kopambola mon avec pour moi ça célibataire au moins que c'est compliqué pardon yo comment émission sima non c'est pas parce que yo sambla et pas pasteur nani o yebise o singna parce que c'est pasteur vraiment o pesanga verset o lobi ke pasteur o non abala ta sanini apambola ta libala te comme ça wana comprendre ba pagano mais ba pagano pe bolanda bisoti ngai mais ba tuna babi comment ça veut-il pasteur mo bo abala te mais o pambola mariage na alliance yani te wana ba sentiment comment to ba sena nzambe comment to mususu soki bazana ba délire na bango ngabaki bible oyo no ezaka propriété privée no ya mutu te bible oyo donc mutu nyonso azasasani otanga bible osenga ta lisungi comme ya molimo santo asunga yo ko comprendre nini comme écriture bible obiki libota nanga bazo kufa parce que basene bazangi oyebi tozokufa nde mingi makambo ebele abo excuse ba bêtise ebele pasteur ebele bateya na kala lelo bayeba la vérité sur parce et comme la mon problème pour la bazonga basani bazonga ça peut devenir nini nanzela
so est-ce que c'est ngabe pour na bata vérité il faut na banga bato non ngai soki ba soki frère joko ba ngaba na se ba vienne là na kupambola nini bango parce que ici comme te bible na bote et puis c'est comme interdiction na pasteur o aza no maya sanini apa mo libaku o ndebo no akoko ko contredire ngai notre obéissance ngane na émission tout solo. Merci. Troisième émission, on Bengisao, pasteur Aris Abeni. Pasteur Aris Abeni, vous êtes d'église, bien sûr, oui. Est-ce que la difficulté, ni on retrouvera dans le domaine où difficulté, est-ce que l'église ne repose à un partenaire? Oh, fin de moi 500 et moi 400 et moi 1000 et. Bon, partenaire, moi, il pousse à Yesu. Parce que la bande, papa Ig. Abayebi na ba o eza première comme émission ya bisote babasa na ngai awa bayebi pe yemo kayebi ke era yesu lelo amoni ko ba o ya moni okomona make nzamba seni azali pe nzambe azosala donc partenaire de numéro 1 za kananu yesu osomona yende mo azozwa soin te ya makamu nyonso. Donc souhaite makambo nyonso bapona mutu koma akabela yo il faut de yeso sanini asimba nini motema parce que bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Pasteur na moni oza kiste mo boye mais avant na prophétiser avant na sala loro boye avant na service boye il faut payer $200. Bon abala ebele ya batu na kisasa ezobeba par rapport na bino ba pasteur na ba témoignage ya lokuta. Église to yeba en place mo boye ya oya oluka pe ya oya oluka nzambe mais église comme lié ki songi na bondumba est-ce que l'église no pe mambo neza wana mangana benga ba on ba raté hein mais c'est le business oyo ba au moins ba ba message ça ba pasteur ba prophète tout de soki na mekaki ko insister mingi na question mo comment on tourne na liboso ke que au bandaki boye na c'est sur ozo matano ba grade to comme pasteur do ba pasteur comme ba matano ba grade wana ba potonga na bi oza la pasteur oza la évangéliste oza la docteur apôtre oza nani qui encore prophète bango nyonso to bazalo lenge moko mutu moko te aliki moninga ngai na banza ko ba papa nanga ba mama nanga awa bandiko nanga ba yebi ke awa wa buzoba na komata eleka te awa abi buzoba ro na mona ki ota na yoki awa wa opesa kande mutu to pesa kande mutu nzela sanini amo nani nzambe awa no tutina kande mutu ke akolisa intimité ya yena nani nzambe azalaka nzambe te bapona ba pasteur no bapona ta prophète nzambe azalaka nzambe kaka te pona no ba bishop te nzambe za nzambe ya bana na ye nyonso nzambe za nzambe ya bana na ye nyonso donc awa watu makambo wana vraiment donc comme ezakate. Pasteur Aris, différence ni tout ça là entre pasteur na prophète na bishop. Bien sûr que serveur nzambe. Pourquoi ba benga ba musuzu ba prophète ba musuzu ba bishop? Ba prophète, ba pasteur, ba docteur, ezaka 5 un ministre mais tout temps qui tout ça non na apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, pe nan prophète. Bango nyonso wana baza ba ministre ya nani ya nzambe mais sauf que moto na moto aza na ministère na oyo yeta ausani azo sal ozomona par exemple prophète bakomota aza moto oyo comme alala kati comme alamina tango o na monita likota kufungwa masete na moni maye ezo matata ezo kita sikoyo un avant na tuni nzambe
nzambe ayebisinga ke bitumba te ozomona prophète aza moto oyo amemaka ba ainsi dit l'éternel ozomona ainsi comment ainsi dit l'éternel ezaka kate ke oya omonelanga nini ama malade bitumba ba ainsi dit l'éternel isape ke oya oloba ke na monita malade mais nzamba lobiko osala boy ozomona amoni malade mais apesi nini na piste ya nini ya solution mais lelo c'est contraire ozomona prophète ye moko amoni nini malade ye moko et puis bakomona nyonso to ezaki mpona abolelo il faut ni asengo mosusu nini mbongo ozomona asengo mbongo boso tengeni na bible baprophète ebele no ya kala bazali komemaka nini message ke nzambe mabike yo nde osala boye no atiki osala nini komata ok ça komata kosala mais lelo te lelo ekoma ke ye moko alobi ye moko susu na délivrance ndabo okozala prophète pasteur docteur je sais pas moi quoi de cause na ministère wana yango te eni kolobaka pete ke no oza na do ya nini ko ya délivrance non ozomona donc prophète ayaka na ba ainsi dit l'éternel et pasteur azamuto oyo komota comme akengelaka banani bapata batanzambe ozomona bapata so bazaka faible ozomona bazaka l'autre bébé balingaka bacaresse bakajole bango pasteur azaka sani ya nzamba lingi yo ozomona apôtre aza moto oyo ye ayaka nde kosani kotia fondement ya malamu ozomona fondation de baapôtre et baapôtre bamessage na bango ezaka ptt ye koma ere azoteya ozokoma azoba osani azokata do akobenga yo ndumba na nkombo na yo do ndoki no na nkombo na yo keno ozala kindoki sala nini tika kindoki biso te osani okokufa do besoin nzambe sala nini vanisa nzambe na vie na yo bango kutu wana kutu bamama koma ezalaka te mpona te bavérité Pasteur Aris sikoyo nabi Pasteur Aris maki toyo tosisi pete nini nanga tozongelango Pasteur Aris toyo remarqué que baconfrère na o mingi ya mosala baninga na o pasteur baotambola na ekobo mingi conseil na o bozala nini ekobo ende sini tomona mingi la majorité baobimaka na basere ya église na bango pasteur na église moko na église na ye moko ana 5 sœurs wabimaka na ye et puis basere wana basere principale donc omona bango na sima pasta kende oteya soki na kasangulu bazaka na bango et puis par après sœur moko yo lobake nga nabimaka na pasta boyinga atiki nga na zemi abali sœur ya église mosusu nzambe apambola basele na nzambe nyonso tu pe na basere wana nyonso tu mama komata oyo épargne nga na vie privée ya bato te eza vie privée ya bato te nabike nzambe natangi kombo nabike nzambe apambola bango nyonso tu apambola bango kaka yo opesa bango conseil te kasi nabike nzambe apambola bango ka apambola bango esi nzambe apambolelanga bango pasteur apambola bapasteur obi baonso to bayebinga kuti alabangaka bongo sikoyo naespera nde bato mama nzambe apambola biso nso oyebi nini il y a de wela ozomona oza babike tosima te banani bawe na ye soki bedi moins comme oyebisanga motako kombo ya moko to ya mibale parfois pasteur osalela réseaux sociaux yo moko omona comprendre parce que bon problème te bato nyonso o ngano toyebi wana nano kuna kutana na moko te nayebi ko relation na nzambe te
nayebi comme intimité na ye na nzambe te bino abokomona ke pasteur akweye sœur comme abimino ana pasteur oyebi no ba circonstance nini oyo comment esalamaki wana. Donc ils ont un peu logique pasteur akokwea maintenant sœur alibande te église ba pasteur nzambe apambola bino ba sœur en Christ nzambe asani apambola bango pe. Pasteur Aris c'est un mono compliqué pasteur. La question c'est de bien on a pas sur la question. Pose qu'on répondre à musu te pose na lobby musu il y a plus grave pasteur olobate. Te bloba. Te pasteur zo ko olobate. O tika baninga na on erreur baninga ba osala mabe. Bon bébé sa église, tu veux pas que l'église la qui place ya boesco et comme continue église. Pasteur bi mana 5 sœurs. Mais bino ba tu te ya biso ekobo eza mabe eboe. Ba frère en église, ba frère ba sale la nzambe pe, ba terre azo modéré pe mais frère azo en ekobo azo se masturber. Mais ba zo ba pesa pe chargement bon église. Au monde que er mo peso de zongi na église la majorité ya ba église nyoso. Bo conduire biso en erreur. Nandimi bato bandima ba lobarake. To sambela na biso na ndako na chambre, nzamba yo ka apeka parce que nzamba za partout. Parce que zo kokolo bato o tika biso. Mais oui. Non yo comment yo silisa. Non siko soki o zo kokolo. Silisa zo kokolo répondre ngate siko ndeni na oyebisa yo. Ser mo avona ya ayebisinga bituna pasteur Aris Boy. Siko na oloba ondengeni. Question na eza plus grave que yo silisa bon on a continué. Ngana sisi gas pour na oloba souté na oza réponse. OK, merci beaucoup. Ouais. Non na banza ti libota no ebana nzambe nyonso on abotala ngai. Et les pasteurs et les fidèles. Makambu nyonso oyo koma yosama lelo koma ezata makambu ya sikate. Ati makambu nyonso tu na ya malamu na oyo ba miso no na biso ezomo sabsonini ke ezako ya mabe makambu ya sika eza te oyebi on le baka toujours ba eloko moko na comme na ba mission nyonso ko mota ota to kendaka oyebi défaut comme ezanine mabe comme ezanine parce que nous les serviteurs de Dieu nous les pasteurs nous comment ba leader tomisesa ki banzambe avant c'est-à-dire pasteur comment asilikakate pasteur comment asoka kandate pasteur comment azali bende pasteur comme azali ben morceau te ba sentiment te que pasteur de bosomoni pasteur yo mona tilo na l'église pour ça pasteur zo so ko côté faut mona que na ba maman ba zo tanani maputa parce que nzamba c'est nini parce que nzambe comment à côté osomo parce que makamu wana nyoso wana comment etika na nini na mitu ya bato le pasteur comme azana droit comme ya ko silikate pasteur comment azana droit comment ya ko beta ko libaku te pasteur le pasteur comme azana droit comment ta akoya atata mukomo te oh obosa ke ko ta mokili yeye moko ba ke bassin nanga bakokoya pe bamba so comment bakokoya ngabo na osani na ko temisa bango do eza bible so olike no maluba wana eko kisamate bible lobi ke bikona se comme ekosani ekoleka mais maluba nyonso o nzamba loba no comment il faut ça ni eko kisama donc il faut no bassin nzamba basani bakweya pour nzamba sani atombola yesu nini bango so dene singa na koya ko chier nan parce que ba Pierre bakweya ba Moïse bakweya
verset on a un peu sang oui bien côté besoin nombre le chapitre 12 botangi wana totanga tolobaka totanga na ndako non totanga totanga na ndako bazobetela biso te lisolo comment dire Moïse 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 azalaki mon problème na nzambe o nzambe apone mpasa nini alibere bana ya Israël na mobumbu Moïse nani Moïse oyo azalaki koya toujours kolobela na bana ya Israël que Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit ce qu'on veut que et comme quelque part non attends moko moi basanga Moïse et comment ça nini kobim ote Moïse na akomi kobima na mwasi moko nako éthiopienne pourtant Moïse arrivé na mwasi na bana nde bandeko no ya Moïse bango moko Aaron na Myriam bato kutu ko bato o libanda te bandeko no na ye moko babandita koloba mabe po nani po na ba Moïse babandita no na d'autres thèmes kotonga Moïse vraiment Moïse vraiment qui se sonne na ye vraiment ayaka vraiment Dieu m'a dit Dieu m'a vraiment libota na biso Moïse qui s'en sonne toto koloba nini bato nyonso to bimina bango na Égypte kuna pour nani Moïse mais le même Moïse wana ake kolinga nani moi c'est femme étrangère mais pourtant Moïse marié pe papa comme ya ban et bien que nzambe ayoki na otomongo la bango nzambe comme akiti na kanda nyonso tu et kanda comme ta onza makita ezaki pona ko frapper nani Moïse na kanda nzambe ekitaki et pas banani Aaron na Myriam bande kono ya Moïse bango mo nzambe kuma akiti ko frapper mo popo ani nzambe abike boko kita koloba mabete pour nani mosali na o yangai boko kino to koloba no ta mabete suko la question ngeza so kinono bandeko no ya Moïse no baba moko babeta maki so e bon so likamwana et que mutu komata o libana ko abeta ka nzambe ko ngani autre succès no to wat ozoma exacte koloba no autre kam o pona ko encourager ba pratique comme o exemple négatif non alléluia et o c'est nga esprit ko o tea comme côté là donc exacte pour ko encourager mabe wala non oyebi lelo valeur respect comme ya basena nzambe na munoko ya bato ma Isaïe société ngano na lobaka toujours été soki nzambe azongi lelo vraiment ba chrétien belé ba na chance belé ba kende te lu felo pourquoi on a lobaki ate ba comme ça ba passer na bomba nani ba nzambe c'est-à-dire pour na bango pasteur akokita ko sumuka te le pasteur akokita ko koya te donc pour na bango eza bon une fois que li bakumuke oyo qu'on azano besoin de Dieu te donc c'est un peu ça c'est pour ça na bika ke nzambe ta apambwana basali na ye nyonso tu pe bana na ye nyonso tu
parmi non ba ono ata ba bazo koya wana non ata engo batiki ba onyo sto ba diable non parmi eux ba wente de Dieu peut ata bazali bato o nzambe o yemo ko mata alobila ke ba ko koya puis mo nzambe a osani ko automisa bango hein attends aux monde. Merci, Pasteur Harris. Pasteur Harris, tu commis presque Nasuka, tu commis Koshite. Dernière question, Nanga Ezali, et ça par rapport à Yangate, mais Moutoua Tindingana Tunayo. Alobi, à une relation amoureuse na garçon et église Moussous. Il y a personne en église Moussous. Parce que le garçon et église wana, papa n'a pas un leader et église. Mais garçon a servir un don prophétique. Hein, bah le bongo non? Oui, a servir à bongo. Vu que garçon a ba sœur balingara e mingi l'église parce que basi balingara prophétie. A prophétisera nga fona bala frère wana nga fona bala et tout pour lobby papa ba soka zate frère ana mutotika la na église. Partenaire moko ya mobali papa na mwana ya mwasi. Donc, ce que les deux familles, pasteur, mon l'église n'a pas partenaire, bon sangana, balingisa prophète, na moi Et maintenant, fi wana ya libanda arozwa libala te parce que aza ya église te. Est-ce que c'est normal? Yé ba bala été pour assembler na communauté na bangote, assembler ailleurs. Ben problème de communauté problème de choses la canon nini doctrine doctrine parce que ngande si ave ana rosa la ba fa na nga bien c'est na moko be akutani na comment moi si bien mobile comme ta église mosusu problème na et cause na te comme exemple problème na non doctrine nini o basala ni basayelaka ozomwa parce que biso o ne bon essentiel biso asala le Seigneur Jésus que Christ de biso na yebi que bisika c'est un bébé frère comment ta frère wana azota ko bela ngaba c'est et que bango pe kona ba confesser que Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur a pas de problème. Pas de problème. Mais sur les autres que oh non non ezali comme ote bango kuna basamela na église mo ya basuta so pa pamba ki ote bango nde papa leki na bonde azaka nzambe te wala nde wala maba soki frère notre ochete ki teti pa na na benganyo kende oboke na ta de ko sota kuna de soki sœur ochete ki teti ba pona bolingo bata na bengani parce que biso kaka comme moko ya nani ya Yesu ndi ya monto no ko so biso ata au sein de l'église génome de Dieu mais ce sont kuna be Jésus qui a Seigneur et Sauveur tout bala no na les fruits de l'esprit mais ce sont biso à Jésus que bino kuna so tata no ma bande te. Merci, Pasteur Harris. Tu as commis presque Nasuka ya émission. Moi, conseil nayo, bambote nayo, na bae balanda kiyo, na ba o ba rolanda kayo. Bamage, tu humilité. Vraiment ta conseil na ngisaka ki donc bana nzam, libota bana nzam nyo surtout dans nazo bila corps de Christ, dans tous à la prudent. To mitikate do to za la baloté na ba vent et belé oyo ta matin midi soir et surtout internet yé ko bouleverser te makambo belé ba penser belé comme ko ya bato et biso ta ba oyo ya nzambe do likambo nyonso oyo ta okomona okoyoka il faut que on se réfère na maloba na nzambe do biso nyonso oyo komona butu moyo ozongaka toujours référence na yo et ça na maloba na nzambe pe kolinga te ke comment makambo comment ozo maîtriser te
que yo moko comment o mi pesa no ba réponse o yo mo kenda bo ozo kokate parce que biso nyonso tout tozalaka na konzima mon côté au moins ozo ko maîtriser te mona pasteur na yo mona papa na ota de comme a molimo mona comme encadré na yo obeke papa mais makambo on suna ezo sama o est-ce que malobana nzambe te elobi na biso nini donc biso nyonso to ça dit comment on konzima mon côté comme na niveau ya foi mon côté tout un bébé spirituel et tout un déjà mature dans le makambo donc so moi que non li kambo me et lequel au niveau ko la note comme ko que na internet comme au commenter au fin comme au critiquer Luka papa no ya molimo a expliquer yo makambo oyo ozo comprendre c'est un peu ça donc bambote nanga de na pesi na communauté mobimba ya église missionnelle non église évangélique missionnelle paix amote nanga na bala nyonso kuma ya le fruit de l'esprit ozomona papa nanga Jean Marie Abeni mama Madombelu ozomona président papa tonton Matuka et na molonga mningi na ye mama Gisèle Lukando Mozizo pe nazomona papa Jean Mwamba do wana ba papa nanga oyo toujours baza toujours pembele tenanga komona côté les ma boy no eza grâce ya ba papa nanga wana do bazo ba conseil na bango moral tout vraiment d'autres ensemble maman Anna Messa tout le monde nazomona frère Joe et groupe comme les attaquants Rabi qu'on a beaucoup azonyonga no Rabi no banza Deborah Lupata nazomona Trésor nazomona Nathan nazomona Jenny Rabi lelo barobosa nanga tone donc nazomona frère Jenny Moleka Vienela Dada tout le monde Ereka Jismi, donc tout le monde vraiment victoire de 12 étoiles vraiment nous sommes Igue héritier pe na yo na yo moko pe te na boy ye comment na bois qui était na ko bois ça raté le na ko bois ça ra te vraiment nzambe a pambola biso nyonso Jésus revient bientôt. Merci, vous comprendre que l'initiative via nulle part ailleurs, toujours Étoile TV officielle, Babi Lelo Zaki, na pasteur Aris Abeni. Katumba, il faut que ça soit bien. Et ça la moi bien. Pasteur Abeni, Aris Abeni, Katumba. Nous n'avons pas d'identité, Isaac, et Agnonga qui déjà. Isaac, donc c'est un peu ça, merci beaucoup. Ok, bien ça, et les gars, nulle part ailleurs, toujours dans 12 étoiles TV officiel. So, ok, na YouTube, au quotidien 12 étoiles TV officiel, au s'abonner. Abonnement à la chaîne Nabiso, na rappel Rabino, toujours que ils sera gratuit, ils sera offert, ils sera offert. Donc, bon aimer, bon partager, bon liker, et au ça la biso bien. Torozong à l'issoussou, prochainement, on a pasteur Aris pour bientôt déjà. Pour na tolo bela ta masolo mosusu wana pasteur au solo la po babi ye a moto ya nzambe donc na boyeka koloba ebele po boya osala commentaire mabe po na ye mais bo aimer bo partager bo liker kosala biso bien donc on se retrouve à la prochaine, bye bye bisous bye